Bonsoir, bonsoir. Lelo na olamba te maman de garçon. Lelo na kaka to partager moi si jamukie o naza na ngona bino nyonso bandeko na ngai. Lelo na kolobela lisolo ya ba mama na bana bango ya basi. Eza lisolo ya ba mama kaka na bana bango ya basi na bandako na biso nyonso. Po biso lelo to koma boye ba mama bateaka biso. Exemple wana tozwi pa ba mama na biso na Afrique. Biso pe lelo toza awa tokomi ba mama foto te ya pe bana na biso ya basi. O biso tozwa o toza nango toko partager na bana na biso ya basi. Ba mama foto lakisa bana na biso misala. Toko lakisa bango kaka ebele mbala moko te toko banda nanu na kopo. Obandi ozwa ba gobele même 3 gobele 4 gobele. Otiele wana ozotlakise ndenge ya konika soki asali erreur abongisi parce que soki tolakisi bango te eza pasi mpona biso ba mama kotala mingi bana biso abasi tozobota kati na libanda mboka fo kolakisa bana biso konika basani kolakisa ye kobongisa chambre na ye kolakisa ye kolongola bilamba batiaka na panier ya salite avant konika kolakisa mwana ndenge balambaka. Mama okoki kolakisa mwana mosala na âge ya 10 ans. Soki namoni ke mwana na mwasi akomi na âge ya 10 ans, nazolamba na bengi ye atalaka. Omoni tomate barapa yango boye. Omoni poisson fotia na mai après osala. Foto lakisa bango moko mukie. Mbala moko mwana ko comprendre te. Mais soki to bandi déjà 1 po to koma na 10 a ko comprendre bien par rapport que yebele. Ça c'est maman des garçons. Lelo neka to pesa ba conseil na bana biso ya basi. Bana biso ya basi o tozobota to lakisa bango o tozana ngo to partager ngo na bango ensemble. On apesi eza introduction na okota na développement to ke na conclusion un par un.